Bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend Ernest Bozwami Senuela TV bambote na kombo na Yesu Nzambe na lola bomba pe abatela biso bisika nyonso Bozwami la famille. Na pesi bino bambote bakuku ba bisous na kombo na Yesu. J'espère que toza bien. La famille Ernest Boroza vidéo na biso to like to s'abonner to partager to aimer et kosala biso bien makasi pe ba commentaire na bino pe ezala elamo ba o bayaka na ba commentaire ya mabe nzambe na lola akopinir bino na place okotia commentaire ya mabe s'il vous plaît la famille like kaka tia j'aime na yo simba nzela kende nzambe akopambola yo mais soki otatika commentaire ya mabe yeba ke nzambe akopinir yo de génération la famille tozoya koanalyse makambo oyo ezoleka kaka na ntina ya jibe mpiana na mwana ya suka oyo tozomona ezokita ezomata la famille tozoyeba te ekoma mpe ekosukela wapi vraiment eza chance mpo des gens gouvernement des gens l'état azwi yango deja na charge ndenge bango moko bamwana suka bango moko bake porter plainte donc plainte wana bake koporte elakisi te ke bango nde bato baza na raison donc jibe mpiana aza na tort non bango bake na plainte wana mpo bamoni ke trop c'est trop réseaux sociaux en tout cas tozomona moto na moto azoya koloba oyo azomona ezosemble ye bon moto na moto azoya kobimisa mpe oyo azomona ke eza bien mpo na ye sikoyo tozoyeba susu te nani azoya na malamu mpe nani azoya na mabe donc moto na moto azoya na sujet na ye moto na moto azoya na oyo amona mosusu na oyo amona nanu te tozoyeba te nani azokosa nani mpe azoloba malamu nani mpe azoloba mabe bandeko bokolimbisa nga lolenge na kokota me na kokenda nga na autoroute te na kobeta na nga mpe na kotuta na nga mpe bordure te parce toza d'abord na Neweula TV totuta na biso bordure te tofingaka te tosalaka barando te toyaka kaka kosali analyse na biso topesi baconseil na biso tosimi nzela tokangi télévision na biso telefone na biso kamera na biso tosimi nzela tokei ezalaka bongo donc naye koloba mpo na Karine Mokonzi la baronne mama ya youtuber mpo tozomona na bacommentaire tozomona na TikTok donc bata TikTok batomboki donc ekomi neti Karine moto amemi yango ngambu on dirait Karine moto azalaki na kati ye moto abandi obetela bango asifle mpo jibe mpiana asala oyo alingi asala na kati ya mwana suka oyo te ezali moto na moto azoya na matière na ye azoya na ndenge na ye oyo bapeseli ye na ndenge na ye mpe oyo ye ayebeli mpo aya koloba donc moto akosimba motu awa aza te motu mpe akoya kolobaka te non yo ozoloba ya solo ou yo ozoloba lukuta o wana kuna azoloba ya solo o wana kuna azoloba lukuta te biso nyonso toza wana bakongolais na bakongolaise donc tozoloba du fait ke makambo eyeli biso na kati ya réseaux sociaux bango moko bato baye nango donc moto akendaki na ndako bamwana suka te mpo afungola ye monoko alobaka eyaka ya kolela na kati ya réseaux sociaux ngai boye nga ceci nga cela nga jipe asala nga boye asala nga boye non biso tozoyoka kaka mawa du fait ke tozali bamama toza mpe na bana ya basi donc biso mo mpe toza babasi yango tozokende mpe na mawa wana mais soki totali boye donc tokozala na mawa mpenza na ofond te parce que nanu toyebi nanu vérité te nani yango azoya na vérité mpe nani yango azoya na lokuta donc eza bongo donc mutu na mutu azobaluka ndenge alingi eloko nde eza mabe tozomona na réseaux sociaux surtout na TikTok bakomi neti Karine Mokonzi moto azwi ngambo pona nini ke parce que Karine Mokonzi aye koloba ke mwana suka papa na ye ayaki papa na ye ezali o wana mama na ye akufa boye ezali luku eza boye te donc ndenge azoya pesa donc ekomi neti Karine moto amemi ngambo oyo neti ye moto ayaki nango na réseaux sociaux mosusu bakomi ke sortie médiatique ya Karine Mokonzi yango tokanisaki soki nini yango akoyela biso banda afandaki mais aye kobima mpo akoya koloba n'importe quoi mpona mwana suka bandeko bino bolingaki Karine ayela bino ni likolo na se ayela bino ke non ndenge nazalaki ya kobatama ndenge nazalaki na matanga siko na bimi na yeli bino likolo na se bozwa eloko bana ozela yango wana
non bino bando zela Karine soki aye aloba pe oyo bino bozo loba ope ya kuti donc bino bolingaki boyiba kaka ke Karine aya wana oya kolakisa nani boss di bibelau après bino boza matière bo bandi kofinga akobala ye te boye non ye pe aye du fait que akuti na réseaux sociaux ke matière ezali mpona mwana suka na jibe mpiana ye pe aye pe na matière aye koloba soki bapesaki ye pe matière nde loba oyo boye mwana suka boye akosi mwana suka wana mama na ye te mama na ye asi akufa aza nde na koko na ye ye pe aye na matière aye koloba où est le mal où est le valise donc na ba congolais parce que ezali Karine mutu azoya tozoyeba te soki eza pe vérité soki eza pe vérité te tokoyeba kaka vérité bango moko nde bakokende na liboso ya tribunal na liboso ya juge batuni mutu na mutu donc bato na bato babimisa ya busolo soki mama na ye soki mama na ye te soki papa na ye soki papa na ye te tozokomona kuna papa azobimaka nga nakendaki na guerre bapapi ya mwana ebungaka na guerre siko toyebi pe te guerre yango akendaki guerre akende bapapi ya mwana na guerre estce ezalaka bandeko toyebi te mama kuna alobi ke wana kuna azali papa ya mwana suka te nayebi ye kutu te donc tokoyeba te papa ya solo akobima eske aza na bomoi ou akufa ou bien wana azali mama ya bomoi ya mwana suka ou mama ya mwana suka ngo akufa bandeko tozoyeba susu te tokomi kobaluka neti na kati ya farine chance mpe kaka biso bana relative totala kaka bongo neti kaka ndako bavoisin ezozika bango basala baanalyse na bango totala kaka mais eloko eza mabe ndenge sikoyo bakomi neti Karine nde moto amemi lisumu neti ye moto azwi ngambo na kati ya réseaux sociaux te ezali moto nyonso azokoloba moto nyonso azoloba na oyo bapesi ye pe na oyo pe ye amoni parce que bato baloba pe ya makambo ya solo pe bazali oyo pe bazoloba pe ya lokuta pe bazali on ne sait pas qui parle vrai ou nani azokosa tozoyeba te biso nyonso tozali kaka na kati ya bulu yeke mwete donc moyen boya wana kai bo bana kofinga Karine parce que ye nde alobi boye ye nde amemi lisumu parce que eza nde Karine mokonzi non ezalaka te bokomi kofinga ye tala ndenge abimi lokola ndundu tala ndenge akomi koko azaka nde azalaka mokolo boye bandeko bana mama oyo akozongaka mwana moke na kati ya libumu aza nani kimubange yango bokomi kobamba Karine aza boye bokomi kofinga ye nzoka nde azalaka mokolo bongo kimubange ebimisi ye bongo bandeko botika kimotema mabe tellement boyebi kaka Karine moto aye na matière wana biso pe tozoyeba te estce ezali ya vrai ou faux tokoyeba yango mpe biso nyonso toza na kotatone kaka estce mwana mwasi oyo ya solo baviolaki ye na age wana estce ya solo abotaki na age wana ou pas estce ya solo jibe mpia na aviolaki ye ou pas estce ya solo donc biso nyonso moto aza na dans les bons azate bandeko botika ndeko bwakela Karine makala ya moto tellement ezali Karine moto alobi yango bino boliza wana bo bana kofinga ye du fait que azali mwana mwasi fallait akotela ye oui akokotela mwana mwasi soki peke azali na raison kokotela soki pe JPP azape mwana mobali pe aza mobali tozala te kaka tobwakela kaka jipe mabanga po aza mobali tobwakele mabanga ke aza na ntina te non en attendant biso moko mpe tobota bana mibali biso moko mpe tozalaki na mibali biso moko mpe tozala na mibali mais bolobaka ke po eza jipe po bango nde bato basalaka nyonso ya mabe toyebi te bandeko bango nyonso bazali bana ya mboka bana ya Congo donc tokotala nde justice ye moko a rendre justice na mutu oyo akomona ke ye nde mutu aza na raison justice akozwa raison na ye apesi ye oyo mpe akozala na tort na ye azwi mpe tort na ye azwi mpe mbano na ye soki isagi ke akokende prison 5 ans 10 ans ezali l'état moto akokata justice moto akata makambo na ye me bino bokotika nde bakolo makambo boye kolanda mbango tellement Karine moto alobi yango Karine nde moto ya masumu Karine nde moto nyonso ye nde soki alobi ifu bato baya kolanda baya komona kakake ye abebisaka sikoyo
tomoni ndenge mama Congo atiaki mwasi ya kamere oyo na kombo ya Amida bandeko tomonaki ndenge nyonso azokofinga kotia walobi awa bandeko orke mwasi ya bato wana rien à voir etali ye te ye azalaki na libala esimbi te babota bana akenda na ye nzela na ye akesala mpe vi na ye siko makambo ekweli ex na ye siko ye na kati aye kosala nini ata bango bayibi mbongo ya gouvernement ata bayibi mbongo ya leta bazolia yango kuna bango moko etali bango me na makambo oyo ye aza rien à voir ye akosoli kutu na kati te aza azosala mpe vi na ye na mobali na ye kuna ya zwa asala vi na ye me mabe ezali nde bozokende mosika bosangisaka nyonso bosangisaka kaka na kati ya farine na kati ya saki moko te bandeko botalaka mpe soki mutu wana ye nde mutu asali mabe wana boza na droit nyonso bozwa ye bopapa ye bokita ye wana siko ndenge ezokokende ndenge ekomi boye soit disant ke bafundi ya mama Congo siko bato nyonso bayaka na life kosangana kobetelaka maboko eske bakoya koede yo eske bakoya kotia bakaniote paske problème wana okokwela ngo na Karine Mokonzi te oyo bozalaka na barando kuna olobi nazoya na Belgique na ye kofunda bona ye kosala esili kaka bongo me oyo problème oyo luki eza na Karine Mokonzi te eza na bato oyo oyo baza na likolo oyo balobi ke Congo eza ya bango oyo balobi ke baza na blochocho siko okwe touché na bato mosusu kutu baza kutu rien à voir na kati ya makambo oyo okoti bango mama nanga toza pe na besoin na oza congolaise de père et de mère ata bozalaka wana réseaux sociaux pona koloba n'importe quoi pona kosalaka barando batirima oyo ya papa ata moto asali likambo te bino bokozwa bobandi koloba bobandi kokite na motakala na motalaka me toza pe na besoin na siko bato wana nyonso oyo bayaka wana kotia bacommentaire kobenga kosalaka boye eske bakoya na soutien na yo eske bakotia cagnotte eske bakoede yo mukolo wana ekoyinda balobi ke bokende tribunal bozokende kosamba na mutu oyo aleki oyo na mbongo oyo pe asali likambo te bakotala peke non azalaki rien à voir na makambo oyo ozofinga oyo ozoloba azalaki na ye te me yo okoti komoi na makasi bandeko soki eza bongo ekoteya bino bata ya réseaux sociaux parce que bino boya kosala baanalyse te boyaka nde korendre bacompte na bino na kati ya réseaux sociaux na nsima ya koloba n'importe quoi bozorendre bacompte na bino oyo bozalaka nango na privé ale boye nango na kati ya réseaux sociaux en tout cas ebenda bino matoi eteya bino bolobelaka bakomba bato na plaisir te soki etangamaki ke problème wana eza ya ye te boyaka nango te parce que un jour boya koregrete lolenge mama Congo ya koregrete osalaka baanalyse na yo très bien amona yango osalaka bien mais moko okotaka autoroute makolo ngulu sans kotala sans kotala ondire oza na na mutu wana tika na profite tellement mutu na ye aza wana nga mpe na profite kaka na komo na ye na beta ye mabanga na finga ye mbala moko te ezalaka bongo te malamu bozala na problème na mutu wana et après soki oyo kolobele bapeso mpe raison ke non ozalaki na problème na mutu wana me kaka bongo kaka na pamba bongo lobi ke te na profite tellement basimi mwana mwasi tellement bafingi ye boye oya komona siko mwana mwasi wana azala na ye na rien à voir na yo ou bien ça rien à voir pena jibe wana ou bien ezalaki ba mal attendu déjà basi ba yokanaka peut-être ezaka pasi po ndenge toyebi mboka na biso ndenge ezalaka likolo ya click tozo vivre neti bato bazo vivre te donc peut-être bakomona ke non na poto bimisa mbongo poto bimisa bibende ifuto kene na voix oyo futo sala boy futo sala stratégie boy poto bimisa jipe mbongo to kene ndenge nini donc peut-être bakena bango pe kaka kibudi mayele babonga bakaki te ndenge nini tokokosa makambo yango tokolobela yango ndenge nini tokende kaka bongo me bayebi pe te ke eke na justice alors biso toza wana tozoloba na biso kaka me biso bato kokata makambo te ezali leta moto akokata makambo ezali pe bango moko jipe mpiana na mwana nsuka na mama mwana nsuka na papa na bango donc famille na bango nde bato bakokata makambo oyo soki bakopesa nani oyo aza na tort pe nani oyo aza na faute obi oyo aza na raison leta nde moto akopesa bango ezali biso ba individu biso bakronimama te
po ekoma ke Karine moto azwi ngambu, Karine moto azokofinga, Karine moto azokoloba boye, ye azokokotela mwana mwasi te. Bokoki komona mpe elobi ke Karine moto azalaki na raison na oyo alobaki. Alors sikoyo wana bosa ndeni bokopesa sikoyo raison. Bandeko, en tout cas la famille botalaka makambo bozolobela, botalaka mpe ndenge bozolobela. Soki etangamaki mpo na motu tel bokendeka na nkombo ya motu tel, bokende kokota boye te. La famille mpo bolimbisa ngai bokotaka te sujet eza ya mutu mosusu, botiki mutu wana botie mutu mosusu te, ekoteya bino. Soki bozokende na ndenge ya bongo eza na mutu mosusu, batushaka ye kaka na pamba te. Plaisir te po bamonake non ye ayebaka koloba très bien, ye ayebaka français, ye soki alobi bato batondelaka ye na live, ye soki alobi alobaka bien te. Eloko koloba bien ezali na koloba bien mpe te eza te. Soki mutu balobi ke ye mutu asali mabe wana yaka na kombo na ye, soki eza kombo na ete kotia pe te. Soki osala rando mpo na mutu wana zela ye pe problème na ye soki ye bosali rando. Donc wana ete ya bino mama Kongo, ete ya bino soki ekozala bongo ekozala pasi pe mawa, parce que basimba tanga koma mutu aka na esengo bongo te. En tout cas ezala bongo te, parce que na poto toyaki koluka mutu na mutu azalaka na revenir na ndenge avivraka. Siko na ndambo oyo osala ekonomi no soki bolobi ke bozokende na tribunal, bozokende na amida, mama yo kosukela kote nini? Plaisir wana bamono ke mama Kongo azokobetela, azobundela mboka, azokosala boye. Siko soki ekomi na ntango wana ke bozobimisa bapake ya mbongo, bozotia kuna, mama okosukela wapi? En tout cas ezala bongo te, mais soki eza bongo eza mawa échanger bino bakoni mama ba o bayaka na loyenge na plaisir po bamona bino ke bino boyebi nde koloba. En tout cas écorger bino ya kosala analyse na yo, loba makambo no normal, bato bakolanda mibale misatu ndenge na betaka to de na betaka 7 10 déjà eza plus réel et bandaka na mibale bino bolingaka bomonaka ba 1000 personnes 2000 personnes bakotela bino na live wana omona ke yo za star te, eza bongo te, parce que okoya koloba n'importe quoi po soki bato ba déborder na kata chaîne na yo okobana koloba n'importe quoi, ozomona kaka ngai awa bazotala ngai ebele, okoya kofinga na sima ya bato ebele wana ozo rendre compte te ke ozona kofinga. C'est ça. YouTube oyo eza makambo ebele, réseaux sociaux eza makambo ebele, oya komona miso ya bato ozoloba n'importe quoi, or que eza nango bongo te. En tout cas la famille ezali kaka mwanda mona koyebisa bato bazokofinga Karine, eza rien à voir na Karine, boya kofinga boya koloba mutu na mutu azalaka na ndenge na ye, peut-être elle aza na ye jeune fille bokomona ye aza na ye bien, mais elle akobota mwana moko mwana mibale bandeko ezalaka facile te, parce que kobimisa makila kobimisa mutu na mokili ezalaka facile te. Mutu na mutu nzoto na ye ndenge edevelopaka esalaka mbala moko mbangu. Mutu na mutu aza na corps na ye na ndenge na ye nzoto na ye nzambe ndenge asala ye. Siko bino bokomi kofinga Karine mokolo boye bokomi kofinga ye akomi mabe ndundu oyo nini bokomi kofinga na ndenge nyonso. Karine mpe oya kofinga bino bolobake non fi wana azalaka na respect te ye afingaka bato, mais or que bino bozobana mutu azoloba te. En tout cas botalaka lolemo na bino oyo bolobaka avant na kopesaka mutu faute bino moko pe bomipesaka bomitalaka bino moko. La famille vraiment nazokoma na suka pona ba oyo nyonso tozomona bakomi kozongisa rande oyo na kote ya Karine Mokonzi, alobaki tosalaka mwa live na bika mwa video na biso ya moke po topesa mwa conseil na ba oyo bazokoyoka te bayoka pe ata moke. Bokende kopesa ne mama Kongo nanu conseil kuna na oyo aluki pona amida kuna toyebi te akosudisa ngo ndenge nini na kobanda nango pe ndenge nini. En tout cas la famille nazotika bino to s'abonner massivement, to partager, to liker et kosala biso pe bien na Noela TV la famille. Awa biso kaka ba conseil ma finga nada to tikela bango kuna batikala nango biso kaka conseil, surtout to lekinzela esili 10 personnes 20 personnes bazaka bato o bakota vidéo na biso bo like bo s'abonner bo partager bo aimer et kosala biso bien na Noela TV. Ba bisous la chaîne, ba bisous, I love you, merci, au revoir.